Pete na yo ekomi kosepelisa Kota mobimba Angora braza pe Congo Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone Aye Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com C'est un mot qui te connaît comme ça là HP Media Chancy Amani Pista Papa HP Media Gordon Doudou Kembeli Edo Amani Gordon Doudou Kembeli HP Media Sito Agayare HP Media Tita Gayare HP Media Tita Gayare HP Media Chancy Amani Pista Papa HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga Garanga HP Media. Chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News. Short News, votre émission qui passe religieusement dans notre site EHP Media. EHP Media, Edo Amani Production. Voilà, c'est votre orgueilleux serviteur Ekibumba. Ekibumba, il est votre orgueilleux serviteur car tout le monde est devenu des humbles serviteurs. Or, bisomoto ebindenge baza ce baza pena ba humble ngo ya solo. Voilà, lelo toyeko solo la penza lisusu na tina ya likambo etali libala. Libala na kati ya Congo et comme casse-tête. Donc pour muto bala vraiment eza facilité. Libala facture ozwa vraiment tala facture mulai oyo ozoe banta mutuna makolote soko tali salle de fête ndeli kambo mona pena batelio 60 casier pena ya masanga 70 casier 80 casier to ebité vraiment so balinga ba fungola ba dépôt bongo yango lelo to kotambola pena ko solola na bandeko basi lokola bandeko mibali ba o ba bala pe ba o ba balate to meka osola na tina ya lisolo wana bongo to beli pena verlenza la zwa tam pena ya Holanda lisolo to yo kango bien grave ngwidi to landa moi bien to zana ndeko na biso ya mobali awa. Salut Arnaud. Oui, salut. Va bien. Ouais, très à l'aise. Arnaud, tozo solo la natina libala yo posa jeune garçon lobi posa na posa OK ndepna na famille ya ba chéri na yo po ke ko bala e. Mais ndenge libala ezo sema lelo na ba monta oyo ezo pesa ma ya dot na ba facture ezo pesa ma ya biloko ya kosenga. Bozo mona ndenge ni est-ce que bazo permettre pena ba jeune ba bala na ba âge bien? Bon, en tout cas, ndenge ba facture ezo pesa ma ba ndenge mo bo élever za mabe. Parce que bazo permettre biso ba jeune lelo to balate surtout na mboka na biso ya Congo awa nanu makambo vandi vraiment bien nanu pété dialogue kutu na mboka ezo sala ma bien te donc neni ni ba jeune biso lelo toza na possibilité ya ko pesa ba biloko wana ndenge ba famille mususu zo senga ebele siko yo za posa nini est-ce que bazongisa ndenge zalaka kala moi symbole moi nini to idée za ndenge nini vraiment pour moi libala pesa lema parce que hermo ba tope ba roma okende na ba cycle court ouais libala sana mukeko premièrement libala na tango kala ezaki na ora symbole na tango kala libala na ora likambo symbole moi na mobali balingani na bango et puis to salira symbole na ba famille. C'est tout, mais lelo ba famille mususu et comment vraiment lokola na comex on dirait bon ça comex na nzoto ya mwana bango mais ya tangsi mwana e bantiki pe asombeli ba mafuta danger a sali ke mwana yaza kitoko poyo lula ouais c'est pas grave mais tant mwana wana okena libala ce qui likambo parce que nyonga libala si la raté est-ce que ça en non ndenge tolobela ngo na mona biso batwa na mukilia nyonga libala si la raté tant mona okena libala yo parent tant ozwa problème to et c'est une intervention ya mwana roya osalisa toujours to bokilo ana osalisa toujours ya mwana ozomona ke biso ba jeune tozo sente mingi to komika ke yaka to fwanda na systématique nini po moi facture pene likolo moi facture comme moi likolo donc ba famille ba meka moi ko doser quoi bonde basenga ya moi plasma moi nini moi miliki talaka na ndako na bango ba mela ba miliki to basengi okaka boîte pena ya suka wana ya nido pesa bango mabe non baye ba vraiment ko aider biso libala ya na ngoli kama motema moi sta mobali balingani
tout ça les symbole ndenge ezalaki ba koko na biso akala bongo ezalaka bien que ndenge lelo ekomi boye et ça m'a bien vraiment. Merci vraiment Arnaud Ngoyi, merci vraiment l'intervention na yo. Voilà, Arnaud Ngoyi alobi ba yeba ko aider biso ezaka ko aider biso te to ko aider ka mibalité mais ko aider pe ba na bino moko ya basi parce que moi na yo pe moi si soka komelo na 35 ans na ndako ko ma kolukela ye mobali yo moko to ko ma otuna ye yango yo okende te yo okangela nganda ko wa so inde nini voilà et pourtant yo moko na ba 20 ans ba nini so blokaka to na ba 25 ans o blokaka batu pour na ko bala moi na yo donc to yeba ko bongisa to meka olanda pe ba intervention ba ndeko mususu ba sali to bazo sala tout à l'heure awa bongo tozonga tout à l'heure. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tozo so la moke na tina ya libala lelo libala ndenge komi ba facture eza exagéré ko senga ba groupe électrogène ba bilo moko ndenge wana est-ce que yango te muteza facteur ezo sala ke bana basi ba zwa timing et pas ba boti to ba umela pa na bango? Oui, pour nga eza yango parce que c'était ma bala kala ceux qui ba parents na biso ba ndo bala ba 15 ans ba 14 ans même. Donc, parce que c'est que moi le moi geste moi ça qui le comme biso il y a un ordinateur il y a un mbala on peut bon on peut asalara ils en ngote que ceux qui ndenge ni même ba obligé ordinateur ba obligé ba mususu ko to machine à coudre fa ya kana mususu donc hein et belé na kala to ba ke zalaka pa ba kongo mais le comment on part et comment na bikolo nyonso le yango neti facture vraiment global ekoki kozala na montant nini pe bazotia na ba montant nini lelo oyo ndenge oyebi lelo na yebi ba $2000 bukakol petit bosuki na ba 1200 soki eza neti ba $2000 au moins ba salaire ya ba congolais au moins combien to lo ba neti ya ba fonctionnaire kaka o baza général wana pe na yebi vérité salaire ezaka na ba 50 000. Est-ce que ça 50 000 tazozwa akangisa $2000 akangisa $2000 yemo pas okanga kolia am suba afutela ndo fafuta mwa courant fafuta mwa mai parce que le afuta te akangisa 50 000 wana ti et ka $2000 puis $2000 wana facture sans compter biloko bandunga ba ma famille ba couverture ba sapata ba parents ba nuit na salle de fête likona ba salle de fête donc yango nazo mona lelo basi bazotula conseil nini okopesa na ba parents ba oyo baboti ya bana ya basi mingi nde parce que baba yaka nde ko bala mwasi nga conseil na opesa baboti ezake maman papa toteka bana boteka biso te parce que ntongo nga na bali na kei kaka yo papa na azobela ya kosunga donc boteka biso te soki bozosambela ke nzambe pambola mwana nga bala yebe côté na ope lika o kitisa pe mwa biloko pe mbala na za capacité ya bala loko ko mo benga na ba demo msu pesa ba demo ti zango te ke faut que basalo de France te partir le kebele mais tozo mona batondi na ba église bazobe kubwa tolo na seko bondela kasi on va dire tozo e banditi nzambe sunga oui asungi ya mobali ye siko mama nona tata no bazi parti meke siko yo pe o discuter te ke papa e mbala nga za na montabu azana musala malunga te nini te tozo ke kotungisa nzambe ka. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers internautes, nous poursuivons notre émission avec les dames qui Tozana Bango Awa, toujours continuer comme solo au Italie, mariage na ville province ya Kinshasa ainsi que na Congo Mobimba. Maman Mbote. Mbote papa. Maman Mbote. Mbote papa. Obenga mina kombo nani? Kombo nanga Pamela Kambamba Mutumpe. Voilà, tobanda na maman Pamela Kambamba, maman Tozo solo la moke na tina ya mariage lelo na Kinshasa komi ba facture moko exagéré au mona bazotia ba écran plasma ba dernière qualité ya boîte à miliki ba groupe électrogène est-ce que yango te za facteur et puis ba nini comment dire facture moko très élevé yango te za facteur ezo sala bana basi ba umela et pas ya ba parents. Ah papa question otuni et c'est pas singa makasi. Écoute cause à la oui et cause à la peine non. Ndengeni. Ce que le bi oui et ça que moi si tango to bala na kato mobali asana posa bala moi si naie et ça la ka symbole ndenge bakoko na biso kala bazalaki que mobali asana posa moi si aye atuni na famille ya moi si aye bi bakopesa kaka moi ba biloko benga kaka moi bilembo
mais lelo comme exagération makasi makamba écran plasma ba chaînette ba sac ya miliki et tout mais na kalezala ki omona la mso senga mo makasu mo tsamba mo nzunga ma famille ba ko peso pe ba signification nzungo mama lambela ka mwana ba sengi bassin opo ba sokola ka c'est bazo senga miliki wa pe munene ba miliki nyonso ba melisa mwana bango wana naibité lemsu peut-être lemsu évolution ya lelo hein. Elo ezanga chers internautes elo ezozanga pena kaka basenga pena moi quantité mai to tank mo mai onyo so mwana melana ndako na bango vraiment na éviter vraiment ba parents o basala kandengo na bazoboma bana bango makasi parce que awa na Congo tozana ba tribu ebele ezana na ba province msunde tozana ngo wa bekolo msusu soko ko bala mwana complication pende ezala makasi te na ko pesa exemple bon na ko lobate mais ça pena que soko bala mwasi omona ke matata ezate ba oyebisa yo yaka na onyon surtout ozana yango mais na famille msusu ba ko tangela ndenge batangisa mwana bango ndenge ba lesa mwana bango ndenge ba sala mais so pesa ba complication parce que tant yo futisi mwana na yo loko ndenge na pa mobali akokende kuna bo libala ngo ki esimbite makambe ko mususu o esengaki ba condition ya libala mona soko kate ezo pesa penda pasi makasi la mususu mona mobala ko mo kansonzere loko basengaki bongo esa loko asombi yo fo maltraiter yo fo ça liso makambo onyo soto ya zolinga non or moi si pas un droit na ye to koma la libala ba difficulté to so belé donc ils ont pesa biso ba pasi ba parents ba sala rendengo vraiment batika quoi mais na lobeli sou na kam sou na contexte mususu peso za la paix na biso moko pe basi omoni na kalezala ki parents tout temps aboti mwana bandi kokola asola ksa mwana basokola basani ba lamba fufu boye basala ka boye mais lelo omona changement kota makasi to ebite kaka sou makama ba internet na bino soki ba WhatsApp soki ba nini et comment pesa biso pasi makasi omona na âge moko bo moi ça ebolamba te moi si yebi kunde basokola te mais wana eza faute ya ba parents eza faute ya ah oui nyoso to wana eza ba nini na kati ya libala parce que so moi ça yebi yango te akwa se ko na kati ya libala et côté les pe facture ya motu ya mingi ah oui to bala lelo te poto divorcer lobby no to bala pona libela donc soko bali si mwana oyeba ke mwana ofaza la préparer ko la kiseki azamona moi si lobby akovanda okende na libala ko la tsenyo surtout quoi merci beaucoup maman na biso Pamela wana mama atalisi biso ndenge nini mwana moi c'est sengeli azala hein donc ba parents tant bozo tsa ba facture na bino exagéré wana bozo sala pena ke ba umela na ba maboko na bino pe na mabota na bino et après aroya pendengo wana bo préparer bango te donc ezo sala pasi vraiment bongo toye koto maman na biso yo ba ikombo nani comme nanga Laetitia Cassia est-ce que makambo yo ezo lobela onini parce que yo ki de motu ne pas moninga awana tina ya libala ba facture ba biloko nyonso to ba komi ko senga na mokolo ya lelo na libala en tout cas moninga ici à lobby presque tout o ngala ko bakisa kaka que ba parents fo ba yeba que ko balisa mwana eza ko teka mwana te kaka o moninga lobby za que kala eza kana ngo kaka symbole parents moi mungu alikasu pour que mwana ba parents ba yeba que mwana azala pas un tel accueilli libala na mais lelo et comme ba facture exagérée mais ça les gablotes na et quand même non et ça les gablotes parce que après ça tant moi na côté na libala ce qui papa a eu problème est-ce que moi na ko sunga été to papa mutu wana ya fait les facture exagérée wana au sunga été au sunga ye pour dire et puis na katote bazo senga pena veste ba bi marque italien en tout cas ba parents wana batika yango to sala ke biso basi to tula to dans la ba âge avancé total na ba parents parce que ce total na contexte mboka na biso déjà que ba misala ils a déjà passé ce que ton moi mobile azo sala musala ba futa et moi salaire moko boya muke salaire to lo baka ya $100 siko akokangisa $2000 moko nini na salle de fête telemi likolo wana ba nini et ça passe et ça vraiment passe to zongela bokoko et loko to mabiso yango wana na mboka na biso to zongela bokoko to sala makambu oyo esengeli to sala to tika ko sala ba parents bazo sala ba facture exagérée wana en tout cas et ça bien batika et ça bien te. Merci beaucoup ba mama na ngai ba limboleli biso pena awa na makambo etali libala vraiment bomoni bino moko oyo eza bandeko basi bango moko baza ko se plaindre na oyo ezo salema baboti pe mususu boza na poto boza na bana na bino na Kishasa awa mwana linga bala osali pe o exagérer masolo zo mwana lokwa fo bakisa mwa fond na yo na masolo ya mwana eza bongo te na hebite siko soki tobi totala ngo malamu ndire bakoma kozwa bino lokola esiko oyo ya ko retrouver so aboti mwana mwasi alobi oyo veste na ngai eza awa
awa pièce ya maman na ye na ya tata mwasi eza na kati wana est-ce que eza pena ndenge wana fo moto akanisa mpona mwana na ye? En tout cas eza bongo te. Eza bongo te ba parents ba okanisa bongo. Lelo to comme mona même mon parent a préféré atangisa mwana mobali atika mwasi nda pa bi yo kobala. Yo soko bali okele pa mobali na yo na kozwa mbongo mais il faut atanga po akokotisa il faut aza mwana mobali faut atanga yo kokotanga te. Donc eza ba biloko moko fo ba parents ba longolonga na mutu. Eza biloko ko encourager te mwasi to mobali aza mwana. Eza na ba parents mususu batindaka bana na bango ya basi ba kenulukila bango mbongo libanda. Yo bima ke no luka mbongo ya wana ngotolia ozoteka mwana nawo. Donc eza biloko moko eza kitoko te. Faut ba parents wana batika biloko wana mwana ya mwasi aza marchandise te. Aza mwana oboti mutayo ko luka bala ye sala facture moko na ndenge esengeli pour que lobi pepe to mwana place mwana kokende azala bien pour lelo likambo ko kwela yo mwana wana ka yo na kosunga yo. Donc eza marchandise te. Ba parents na batika. Merci beaucoup maman Nabiso Laetitia alobi mwana aza marchandise te. Maman na contexte wana ya marchandise o bazo viser déjà tali déjà mwana ya mwasi abio pena na ba veste na ngai ya wana noko na bango aza na machete na ya wasoki na veste mususu. Elobela ka ndenge. Epesa biso pasi makasi. Soto lobi ke epesa biso pasi mwana aza marchandise na yo te. Tout le monde a mis na mabota mususu nisi na balibanda soko zu chance ko ma même libanda o yebiso ke na boti mwana nga me mwana nga za marchandise te nde na boti fata nga classe ke sala ya foyer atane mama lobi ke lobi mwana na osunga esate so boti mwana fota motema ka mwana na sunga yo non eza bongo te parce que nde to sala mwana mokili mona mutana destin na ana makamone so etanke mwana osunga yo mais tango boti mwana ko avisa ka ben intérêt belé te yango moni ke ba o teka penda basi bazo teka bana na ba primo ko exagérer quoi o ba ko sala ngoti lelo to mona bana on pe ba okende libala ngo pe malonga te tellement que yebi ke assurance libala ezate na tsata manzaka milai le msu mutona ko mona ngana tsaka belo banda tina mukongo po no so changer ka ba stratégie atolo binanga lala pa mobali ya kata 3 jours na keka kapo na tanta chance or moi si crédibilité za sous-souté valeur akibo moi si ezate parce que so sali ngote mobala mona kana tozo linga ete or série wana somba para bazote ya bato mona ke okende po lala pa mobali passe ceux qui mobala bimeli moi si na même fiancé ya pambo zo mona para nga zo landela parce que ayebi kina kipa moi na nga bien. Donc moi na tika kutu mwana ngana ba jeune garçon eza soko za muto ba aventure yo moko mikimeli mais lelo mona pe no mona pese le côté ayaka pepa bokilo aliaka na ye akota kana ye abeta ka voir même fiancé o ya zui po ba bokilo para le binala ngba kuna tika nga makelele non to changer comportement to changer mentalité ba parents biso pe to changer ba mentalité to linga bana na biso ndenge to boti bango et ça la peut bien quoi ba bokilo bazwa na famille na biso baza ba diversaire na biso te asa mwana yo boti ya mobali tanga eko ba elo mwasi pese respect wane ko kinaye yamba ye malamu po lobi to yebite lemsu ye kam to kunda yo donc so sale lo kone pesa pasi quoi. Merci beaucoup, merci vraiment bandeko tozo continuer kaka na ba interview na biso tozo kende lisusu tozo pe ba vie ya bandeko mususu bongo tokutani na suite ya émission. Merci beaucoup na ba mama mibale bozaki. Merci. Voilà, chers internautes, tokutani na ndeko na biso mususu awa tozo solo la kaka sur makambo etali libala na kati ya ville province ya Kinshasa pe na Congo mobimba ndenge lelo facture ekomi toza pe na papa na biso a papa Mbote. Oui, Mbote papa. Kombo nani? Comme nanga c'est Mzee Lutoya navanda na yolo et puis asepeli makasi comme on a question tuningai. Merci beaucoup papa tongaki to solo la boye tozo solo na tina ya libala lelo yo soki okeko bala mwasi facture bazo pesa ya libala omona na biloko bakomi bakotina ba congélateur bakotina ba chaîne musicale bakotina ba écran plasma ba miliki ya minene facture route nini monta kutu ya mbongo koloba te nyonso wana est-ce que izo permettre biso ba jeune garçon ko bala na âge esengeli to ezani. Merci beaucoup cher journaliste bisope et zo comme c'est biso makasi na façon toujours mona makambo ndenge zo kende yango te à vrai dire parce que dans le temps zaki boité mais aujourd'hui commercialiser vraiment fille donc la plupart des familles c'est là on est commerce ou quoi ce qui
bazana moi si ou fille moko bazo balisa donc c'est-à-dire baza au sepela donc déjà et comme les marchandises moko bazo teka il faut baver sur facture moko exagéré ata meki Coca-Cola bango il faut basuka kaka na ndenge bango balingi omoni donc il n'y a pas une différence entre côté kantaba na côté ka mana masizo mana or auparavant d'autres ezaki prévu mobali yemoko akotala par rapport ya buzuna ye baki bakutana na famille ya mwasi basololi bayokani dans l'ensemble ba trouver compromis mais lelo komi imposition na famille ya ba mwasi alors yango lezo sala ke basi mingi batula bakoma na ménopause bana osala pe bisalela kindumba tout ça dans ce sens là. Merci beaucoup. Je suis sûr que Bolandi pena na bokebinyo so papa na biso ndenge asali pena ndenge a détailler penza ezo pe s'appelle lelo pasi po na nini bandeko na biso misusu pe ya basi oyaki ta mususu azaki na 20 ans 22 ans olingo balaye moi complication ndeko wana pe lobi akei na e aluki pe ya moi oyo na ke na ngata ngola na ke nini boya tikali mobile mususu aye na sima tango pe ba tour wana ezo sale mambula pe zo kende bongo mona mwasi wana pe komi na 35 ans 38 ans bongo siko mabota pe za lisusu te ezo sala pe bien te donc d'autre part bandeko ba parents bozo boma bana na bino bo monika bino moko ndeni ni mo ba explication sami en dehors ya ba facture wana boyebi ke salle de fête eza na kati wana likolo wana salle de fête eza combien benta mutu kotsa makambo kolia kotsa ba masanga ba nini et puis moko boye ndenge tozomona ta musomona ba tshepena 50 casiers on a ba fungola dépôt ya masanga to ezalaka ya batu bamela normalement eza normalement débordement donc biloko wana basala ngo par sentiment soki tikali à la fin de la fête bango bazoaka biloko wana bakenda koteka pona kozongisa mbongo mususu uzomona biloko wana ezaka bien te ba débordaka penza. Merci beaucoup papa. Merci vraiment, merci na intervention ya bandeko nyonso tu bolandi wana to moni ba maman nde ba pesi biso ba explication to moni bandeko mobali ndenge ba pesi biso ba explication biso je suis sûr que biso moko to comprendre nini ezoleka soki pe sali ke bandeko pena ya Congo balandi mwa mingi te biso pe moko to zwaka temps ya osola na bandeko ya Congo to meka otalisa bango ba meka ko modérer mwa muke mwana za boutique te mwana za commerce te voilà to comme na suka émission na biso to pesa ka mbote na ba oyo balingaka biso ba oyo bakomela biso ba oyo bazalaka na biso bien donc so to tangi yote ezate ke to lingi yote te na agenda na biso na no kotite mkolo kokota to tanga yo toza bongo na Jomo Sengo Guardola kuluto moto Jomo Sengo Guardola na Paris to pesi mbote na pesi Benetu Loma to pesi mbote kuna na Paris to pesi baliangando tout baliangando Edi Lumbu Christelle Manzenza opportune États-Unis to pesi bino mbote na petite sœur na ngai Ariane Loki na pesi bino mbote na Laetitia Loki voilà na pesi pe na dédié moi libanga o na maman na nga pena ya muke Charlotte maman na ngai donc moi na biso to pesa ko mwa maman vraiment joyeux anniversaire place aux Ali to pesi Blandine Lukima o pena na posa tongisela mba na ya bien pena na kati ya Paris wana talaka Blandine Lukima atonga pena na ndenge ya GT voilà donc to pesi Tali Mambote to komi na suka émission na biso bino nyonso tu bolandaka biso bokomela biso ka message moi feedback et ça bien donc moi to pesi merci na oya salaki ngai na bino to mona na boé à l'occurrence Jean-Marie Lukelo to pesi Christian Abiti autrement dit Molimo Spirit to pesi mbote bongo to kutani na prochaine émission glory be to God mo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone HP Media, www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là HP Media, Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli. HP Media Sito ya Gayare HP Media Tita Gayare
EHP Media Sixagayari. Ae EHP Media Chansi Amania Pista Papa EHP Media Ngalinga Garanga EHP Media Ngalinga Garanga EHP Media Ngalinga Garanga EHP Media Ngalinga